poso mwindo to bundela mabele. Lo poso mwindo to bundela mabele. Lo poso mwindo to bundela mabele. Lo poso mwindo to bundela mabele. Ele mato bundela mabele. Ele mato bundela mabele. Baindo, 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 totelema, sengo pesa isoko emeso banda kona bino epai wana penza bozwa miebele ya kolone miso efe conscience miso éducatif miso kelama na likanisi moko kona kisa moto moido ya uti wapi e akomi wapi pe ya zali kokende wapi ne mokolo na mokolo ngoto sala ka effort ya kokende kokundula batu pe na biye oyo ko sosolisa baindo kona kisa moko ba uti wapi bakomi pe bazo kende wapi. Phénomène mon akati mboka na biso botama ni solo ya parité. Tout le monde a un journal le 8 mars bandeko basi babundela ka bakoma lolenge moko na mibali. Tout le monde y a un poste ministériel attend wa sortir gouvernement sama. Basi bazo senga parité mais pour nani na faire DCP basenga ka parité na la police. Bango na ba poste ministériel. Mais bandeko moko ko kamwa baza na école ya fumuku soki muzala pana na ngola mokonzi ya bangunza. Babenga ka bango baleke ya ki panvita. Tout ça dit surprise na conférence na bango. Tout kanise ke bango pe ba kosenga parité ndenge bandeko na bango pe basi basenga ka. Bango bakie na angle mususu. Et ko sala pensa malamu te biso bano sala na commentaire ya mobino bomo na nanu bibili wana. Conférence we salama ki n'était na venir ngirengir. Na venir ngirengir pe na commune ngirengir. Bola na nanu yango boyoka nini bandeko na biso ya basi. O bayaki kotalisa na mokili. Ekamwisa kingana ndimaki te ngana kanisa ke bongo pe bokoya kosenga parité ke bazwaka bibonga ya kokamba na eteni ya mboka to kosenga na bino ba téléspectateurs bolanda penza biye oyo conférence oyo na bokebi nyonso letozonga na soka na biso émission bandeko na regiso boza prêt bo balancer le biso élément ya conférence ya bandeko na biso basi to benga ka bango baleki ya ki pamvita o bazwami na école ya ngangangunza mwese oza na bokambami na suprême nango mokonzi bangunza fumu kusukia mzala pana na ngola so boza pour balancer l'émission conférence. Nous sommes tous réunis en ce jour, Lelo Awawa, n'est-ce pas Soyo? Natina, il y a conférence débat, Oyo ba maman, il y a religion africaine, ba organisaki, na honneur na biso. Balingi ba le belabiso, topetoyo kabango, sur l'avenir, il y a mboka na biso, le quoi paye à notre continent. Poto leka, tokomi na esika oyo, tokoyoka le mot des circonstances na biso ya mokolo malelo. Déjà, nous avons le mot des circonstances. Donc, c'est le tondo. Nous avons aussi comme ça dit ça. Dès que le bas mis à conférence, le maman ya l'isanga ya femme, toute religion africaine futuka va organiser. Masolo na biso na banzi ke ne kitoko. Biso ta unoso to lobaka, botatala bonengwa. Ezalaka po ezalisa eza conférence à ba maman curieusement to mona ba papa bazali to moni pena ba maman bango pe bazala kati ezalaka po tata za mopesi mama za moyambi ce n'est que normal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives, nous, femmes de la religion africaine, plus précisément Molonga Baleke Kipavita, saisissons cette occasion pour vous remercier du fond du cœur suite à l'honneur que vous nous avez fait montre en répondant à notre invitation de ce jour 1er mai 2021 et de votre participation aux travaux dites assises ayant pour thème le monde évolue, mais pourquoi l'Afrique demeure toujours au bas de l'échiquier mondial. Ces profonds sentiments et le désir ardent de servir la race noire nous vient de notre guide, notre instructeur, Fumukusu Kiamunzala Angola, qui, depuis le temps datant, n'a cessé de témoigner devant l'opinion tant nationale qu'internationale son engagement serein
pour le salut de l'homme noir, en étant effectivement les continuateurs de l'œuvre salvatrice de Fumukimbangu amorcée en 1921. Je pourrais m'exprimer du matin au soir en français, mais pour être entendu par mon créateur, je dois m'exprimer en une langue maternelle, comme l'a si bien démontré mon sauveur et libérateur. Nabongo, totondi lisusu botondi, nababianga mina biso, pena maloba iyende topesi nzela ya bofongoli makita na biso ya mokolo malelo pe totopeli na banso liyoki lilamu. Je crois que le mot wana ndesiko epesi biso nzela vraiment ya kokota na vif du sujet na biso ya mokolo malelo. Le thème est simple. Le monde évolue, mais pourquoi l'Afrique demeure toujours au bas de l'échiquier mondial? Déjà, je présente tout ça déjà l'intervenante Moko, Nema Mangaza Soumaïli, Bamwana Bavandi Pembini, ici on peut l'applaudir. Je crois par mot, par le Bélabiso, sur le sujet le monde évolue, mais pourquoi l'Afrique demeure toujours au bas de l'échiquier mondial? Mais un aspect Moko scientifique. Merci beaucoup pour la parole que vous venez de me donner. Dans mon intervention, je parlerai en français, je parlerai aussi en lingala. Imaginez-vous maintenant un colonisateur qui est venu avec l'idée de ravitailler son continent. Il crée une formation, il crée un regroupement pour amener soi-disant la population qu'il a trouvée à un certain niveau. Alors qu'en réalité, il a sa mission qui doit réussir. Vous pensez réellement que les types de programmes d'enseignement qu'il mettra dans cette formation, ça sera un enseignement qui va amener les colonisés à être éveillés? Vous pensez vraiment que ça sera un programme d'enseignement qui va amener les colonisés à s'égaler, à se concurrencer du colonisateur? Je pense non. Ça sera un enseignement qui ne permettra pas les colonisés à se réveiller ou même à s'égaler du colonisateur qu'il était. C'est ainsi qu'ils ont taillé la formation sur mesure. Ils ont taillé le programme pour que l'apprenant, une fois terminé cette formation, soit juste un auxiliaire, soit juste un aide qui sera à son service, qui sera toujours prêt pour satisfaire ses besoins. Parce que lui a un motif. Il faut ravitailler son continent. Et pour ravitailler son continent, il faut convaincre la population qu'il a trouvée. Alors, il devrait mettre toutes les machines en marche pour réussir sa mission. C'est comme ça qu'il a taillé cet enseignement pour que nous puissions nous limiter juste au niveau des auxiliaires. Débattre la kibiso formation wana oyo ata osali ndenge nini ata otangi ndenge nini jamais okoleka niveau ya ndenge na kopesa ndakisa les premières écoles catholiques tango yaki na Congo et yaki après boye ya roi Léopold II. Roi Léopold II aye simandé ba ekokela ba école catholique. Et le but de ces écoles catholiques est juste pour satisfaire les besoins du roi Léopold II, satisfaire les désirs, la volonté, réaliser la volonté du roi Léopold II. Et quelle était la volonté du roi Léopold II? Bisonyo sotoye biki bayaki koluka ndenge bayaki koluka ndenge nini ba enrichir bamoka na bango. Les écoles protestantes, les écoles salutristes sont venues après la création de l'école catholique. Alors, cette formation taillée sur mesure, au Bayaki Nango, et qui kosala que tango ba apprenant basili ici, basala qui juste kakaba aide maçon, aide menuisier, aide charpentier, pe bongo na bongo. Pe ceux qui osent à niveau wana moyen au exceller les athées. Tu ne peux pas arriver à un niveau supérieur. Tu ne peux pas aller à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce que la dernière cartouche réservée à la connaissance
était gardée toujours secrète au niveau du noir. Bakokaki kokotisa la chambre oyo ezalaki te que soki ozwi matière oyo obongoli okozwa libende, soki ozwi mabele osali yango boye okosala biloko oza nango kosa. Bakotisaki la chambre wana te, c'était top secret réservé uniquement pour l'homme blanc. Parce qu'avec ça, ils savaient que l'homme noir ne peut pas s'égaler de l'homme blanc. Avec ça, ils savaient que Mutumbi doit toujours na besoin naie, à recourir toujours na besoin naie. Bien que baza na pas matière nyonso, mais tokola kisaye teneli ngo akobongo lango po asala ba produit fini. Il faut toujours asala recours na biso. Comme ça akozala toujours na posa ba mideli. Mais vous allez me dire que mais bakoko na biso bazalaki. Est-ce que ba kokaki ko inspirer ba biloko wana na ko epa bakoko na biso te? Mais je vous dirais oui, l'Afrique avait excellé à l'âge de la pierre taillée, à l'âge de la pierre polie, à l'âge des métaux. C'était les Africains qui étaient au terrain. Ce sont les Africains qui transformaient les histoires. Et aucun continent s'égalait au continent africain. Ce n'est qu'après la colonisation. Et d'ailleurs, la science, l'essor des sciences commence au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, le continent africain était déjà dans l'esclavagisme. Le continent africain était déjà sous l'emprise des colonisateurs. Alors, tous les hommes qui inventaient, tous les hommes qui pouvaient manifester une certaine connaissance étaient partis en déportation. C'est comme ça que l'Afrique s'est retrouvée avec des personnes qui ne pouvaient plus revoir la manière de travailler la terre, la manière de transformer. Parce que les couteaux, la houe, la machette que nos anciens parents, nos grands-parents ont utilisés, ce sont des matériels qui n'étaient pas importés. C'est eux-mêmes qui avaient transformé les métaux. Et cette transformation s'est arrêtée lorsque la traite des Noirs a commencé. Et l'Afrique est entrée dans les déperdiements. Bref, la formation ou l'enseignement donné à l'élite intellectuelle africaine n'est qu'une formation qui peut l'amener à être un auxiliaire, n'est qu'une formation qui peut l'amener à être un subordonné, n'est qu'une formation qui peut l'amener à être une marionnette qu'on peut façonner à leur gré. Ce n'est pas une formation qui peut nous amener à la création. Ce n'est pas une formation qui peut nous amener ou qui peut faire que nous puissions nous retrouver un jour au marché de création. C'est pourquoi le monde évolue, mais l'Africain demeure toujours au bas de l'échiquier mondial. Et pour sortir, nous devons dire non d'abord à ce système éducatif. Et là maintenant, nous pouvons exceller avec nos systèmes éducatifs, avec les systèmes qui vont nous aider à nous épanouir, à nous évoluer. Si on fabrique un médicament, si on fabrique un appareil, le mode d'emploi est accompagné dans les cartons où on met cet appareil. Pour dire que comme Dieu nous a créés avec une très grande richesse en Afrique, nous avons aussi les hommes capables d'exploiter ce matériel, de transformer ces matières pour que nous soyons un jour sur le monde de création, pour qu'on puisse parler de l'Afrique dans le monde de création, pour que l'Afrique ne se retrouve plus sur le bas de l'échiquier mondial. On applaudit très fort ce temps, mesdames et messieurs.
C'est quoi les mêmes thèmes? Le monde évolue, mais pourquoi l'Afrique demeure toujours au bas de l'échiquier mondial? Je crois bien que nous aborder mon aspect politique. La deuxième intervention, nous avons un aspect politique. Baï politique, Ok, donc sans plus tarder, nous passons la parole à Nemwambuzi Bavoza sous votre applaudissement. Matin domingi, penza pour le repère sa biso maloba, ya solo ba lebiete biso Nemwambuzi. Na mokolo lelo, pour la bon manaka na biso Nkandu le 24 août mois, ça 32 août pimbota ma Kimbangu, Pebongo samedi le 1er mai 2021. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités en titre et qualité respectifs. Une fois de plus, nous tenons à vous remercier de votre participation à nos assises de ce jour. Comme introduit par nos modérateurs, le thème choisi pour cette journée portera sur le monde évolue. Mais pourquoi l'Afrique demeure toujours au bas de l'échiquier mondial? Notre thème est divisé en 3 grandes parties, comme on veut le dire en sciences, et moi je parlerai sur la politique. D'abord, essayer la bisotoye ba politique, et ça n'est politique, et ça bon au corps humain. Et puis la spiritualité, c'est l'esprit. Et la science, c'est la technologie. Dans le lien esprit, et comme ekokamba nzoto, poete nzoto, akokisa oezalikatinaye. Donc, esprit ekokamba. Donc, spiritualité ekokamba politique, et puis politique, yé akosunga poete science akokako exercer par biloko oya akokela. Et ben de monama toyeba ete. Na tango oya mo esenga kibongo. Bango babanda kokonza biso pase ya kimakasi to nyoko makimakazi misère ekota kimakasi biso peuple africain tozala biso na droite kati na mabele na biso oyo biso peuple africain okoki jamais kolongwa bongo kati bongo na kozwa bie oyo ya mutuya po ete oya na kati bongo na mabele na biso oyo tokolika ete pasi bongo ekota kimakasi kasi bandeko na ngai tozokoba po ete topusana. Et comme Dieu au roi des Belges, assis pour Kamamboka, azui onyo so yazaki na ngoposa. Atondi sami na bomengo o yazaki na ngoposa et puis aya ko céder mboka Congo na maboko bongo ya ba Belge o ekomaki bongo Congo belge. Plus esclavagisme se met en place et ben ça là qui bongo 52 ans de 1908 à 1960. Toli qui était Congo belge de akomaki bongo kokamba mabile oyo. Que peuple africain en général et que peuple congolais en particulier. Nani akoposa na histoire que biso bayindo tonyo kwa maki. Biso bayindo bakataki biso maboko. Biso bayindo banyokola ki biso. Et natan autonomie l'esclavagisme et pas ya roi ya belge, toyo kokota lisusu na kati bongo ya colonisation et pas ya ba belge. Et natan wana soki yo moyindo za par exemple na Congo, oza na province na o. Okoki jamais koya na province na yo kaka bongo sans que o signaler o ya tam susu na bid. Soki oye kati bongo na province na yo, esenge na yo osomba séjour. Soki osomba ki ya une semaine, o leki séjour moko, kaka batu wana bazanzinga zinga bachaki basungi sungi po bakendaka kopesa rapport. Et soki bakuti yo wana ki oza na niongo ya un jour au mérité film. Voire même na bibembe et comment dit ko beta ma fille. Lelo to mona kalina oyo kalina wana tope gombe to loba puisque na tango wana ezaki kalina ezalaki mobele bisika ya midele kaka bango nde mutu bazwaki bisika wana nyonso ba ministre ezalaki kaka bango ba député même ba chef du quartier ba tchaki batu na bango ete bakoka bongo landi yo moyindo za na droite ya kozala même na $100 kati na mabele na yo oza na droite ya kotonga ndako munene kati na mabele na yo nyonso wana malamu ekomaki bongo mpona bango mindele kasi mpona biso te. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire.
car nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Kasi bandeko batelemaki baboyaki ezozanga mpe kaka kino lelo na bato ya mayele ba homme de science po ete batelema baloba non au système colonialisme mais kino lelo bazofavorize mpe bazokoba na kocontinue na système oyo wana bandeko nanga toyeba ete ntango bango baye balobi ete se diviser pour mieux régner bolimbisi tokotanga lisusu na charte de l'impérialiste ntango bango batie mibeko na bango nini oyo bango balingaki pour bongo na bayini. Ok, extrait de la charte de l'impérialisme. Tous les impérialistes du monde proclamons notre adhésion à la charte de l'impérialisme et à la déclaration universelle des droits de l'impérialisme. Soucieux de maintenir les pays du tiers-monde dans la misère, la division, les guerres, la confusion et l'anarchie, affirmons notre détermination politique, économique, sociale et culturelle de nos pays en vue de mieux les exploiter et les piller. Article 1er. Aucun pays du tiers-monde ne peut constituer son État souverain. Article 2. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Article 3. Notre devise. Diviser pour mieux régner. Conquérir, exploiter et piller pour remplir nos banques, pour faire d'elles les plus puissantes du monde. Matin de mik toli ke ete to tibon ko yoka bisomanso kaka ndenge to lobaki système échangeaki te même système o bango bakobaki ko sale na yango atako bazali susu awate kasi balobi ete diviser pour mieux régner ba diviser ba africain et puis balobi ete esengeli na bango ba conquérir pour ete ba banque na bango ba remplir yango et comme ma banque ya plus puissante du monde to koli ke ete bande ko na rapona ko koma bango na suka de bango to loba ete toza na démonclé au bongo to kolobela o ezali bongo métamorphose et puis souveraineté. Métamorphose esengeli mbongwana ekoka bongo kozala. Mbongwana wana ezala mbongwana total. Il faut qu'il y ait un changement total. La métamorphose, c'est la transformation, changement d'une forme à une autre. Et donc, dans la souveraineté, le système politique en question consiste dans la subordination de tous les corps, de toutes les institutions, quelle que soit à la suprématie de l'État républicain et laïque. Il a pour base, en thèse générale, le principe fondamental de la révolution. Et pour finir, voilà, chers Africains, aimons-nous les uns les autres, en aidant les envoyés du ciel entre autres, les politiciens nationalistes, les techniciens, les religieux négro-africains, pour qu'ils puissent nous donner ce que le ciel nous a réservé. Aidons nos dirigeants pour qu'ils investissent plus dans nos pays qu'à l'étranger pour le développement de notre continent. Ceux qui n'ont plus d'emploi et qui ne connaissent aucun métier puissent retourner vers la terre pour en cultiver. Considérons nos langues, nos cultures comme étant les meilleures du monde. Donc, tous retournons vers Dieu, Fumuwamba, pour qu'il puisse nous bénir et nous offrir l'abondance afin de récupérer notre place comme nous fîmes en Égypte. Merci beaucoup. Les applaudissements, s'il vous plaît.
fois de plus. Ils ont fait ça. C'est un combat. Donc j'ai l'impression que Batou Bazan a champ, Bazoya Sivo ko bongo la Batou. Oh, combat na mingi etika na lokwa neti mibali nde basala rango. Tata Mampuya. Tala na na podium, ozomona nani na sima ya bana baso bavandia. Oyebi histoire ya mwana mwasi wana. Soko oyebi histoire ya mwana mwasi wana, okakola ba intervenante ba omisa vite. Wana eza kiyaki mpa vita kati na bango, la femme forte. Donc bana baso bazandakisa. Bazona na matambe ayaki mpa vita. Musalo yaki mpa vita salaka na manza kongo. Yango wana banengwa oyo, bamama oyo bazosala leleko. Balobi bana biso parité ezalaka te. Botata na bonengwa nde ezalisi. Toza ini na même sort. Toza même sort. Même sort. Sikoto iner de forme biso nyonso. Poto tombola eloko yango. Mobile azate, moi ça azate, biso nyonso na kati ya révolution. En tout cas, ces femmes méritent d'être applaudies. Tous un livre au fond bâti à disposition, il y a public nyonso en tout cas. L'étion na simbi na maboko, Jésus viendra-t-il bientôt et il faut être prêt. Auteur ne soignant-il en fumukoski en ce livre peut être parce que c'est une conférence, c'est une activité. Donc, ceux qui ont juste ceux qui ont curiosité dans le makasi di banda, bon mon a livre les exposés, ils ont mis en vente. La primo, dans volume on a quantité que beaucoup de gens ont pris on a 2500. Vous en avez sorti katé. Te tout ça na posa ba indo bazo akoyebi, pota mulango ekoki. Moindo alamuka. Atanga. Balobi moindo foko bombela e nakata makomi menga na boliki ya bayindo bazato bombela bona kata makomi te. Il faut batanga makomi o ba découvrir pas ya bayindo uti wapi ba découvrir qui est Nesongi Nzila Fumukusu qui a muzala panda na Angola. Obosani, voici ma lettre et si ka débat na biso evandi. Voici ma lettre en fait. L'assistance Lelo ba reçoit chance ba kabola livre pour na ba. Ba biangami. Ba biangami. Non mais ça. Ba biangami ba reçoit chance. Voici ma lettre. Adressée aux étudiants congolais et africains pour la paix et leur avenir. Na moni aux amis balé. C'est ça 1 à 2. Il y a de la matière na katia. C'est que cette fois-ci phrase qui non Babo mais la noire vérité dans le livre aux associés parce que tout ce qu'il faut comprendre que les attendent en haut. Nango troisième intervenante Nabiso qui l'a dit Matumba Bonga sous vos applaudissements te mettez devant ma boucle pour pas Matondo mingi na lolenge bopesi bongo biso maloba. Toujours ici, pe matondo mingi na batata, ba mama, na bilenge pe bana. Ba eto ya noli lisusu na mbela na biso, ya masolo na biso, ya conférence à mokolo malelo. Na kolikia to uti bongo kolanda ba intervention iye bandeko na biso, ba uti bongo kopesa na biso. Batalisi biso nini yango science et memi kati na biso. Nini yango politique et memi kati na biso. Nde biso tokolobela mingi nete nibo etali bongo spiritualité. Et puis spiritualité eza o ya biso. Pambate esangani biso awa tomoni loposo mosusu te. Elingi koloba mae mingi ya motuya o efandisi biso ezali likambo ya Afrika, likambo ya bayindu. Nini yango ezali nini yango ezosala ete bayindo bakoka bongo kokokisa te na biteni nyonso o bandeko bauti bongo kotalisa. Yambo ya manso tozomisi matondo mingi na tata mokeli mingi penza na Fumukusu pamba te mae oyo ezali kobima kati na biso po ete bamonde bayambaki yango mpe bakotisi yango kati na biso nde tokoki te kolia yango biso moko esengeli bayindo panso na biteni nyonso bazwami bayeba bonzambe na bango elingi nini elobi nini pe basalelaka yango lolenge kani. Tango mopaya yaki na mabele na biso akutaki bakoko na biso bazalaki ya kokokela.
bazangaki eloko moko te bazalaki na relation ya malonga na tata oyo akeli likolo na se nde esalaki ete bakoko wana babandaki kokela basalaki bie ya mingi mwa ndakisa moke basalaki bwato mondele azalaki te bayebaki na kotransforme linioko na fufu na kwanga eske mondele nde butayaki kopesa bango bwania wana na kolikia te bakoko na biso bayebaki ete po ete nakoka bongo kosala eloko na kotala gauche te na kotala droite te bakozala kaka na boyokani ya malonga na tata keli likolo na se nde yango basalaki bie nyonso osengelaki basala mpe afrika na ntango wana ezalaki makasi nde bongo tokomi bongo na eleko moko songolo na 1482 oyo Diego Cao ayaki na mabele na biso tokoleka ngo mwa likolo pamba te ndeko na biso bauti kolimbola Diego Cao ayaki na mabele na biso bayike totangi yango na etelo balobi ete à découvrir embouchure ya fleuve Congo tata mama bayimboka oyo bavandaki na eteni wana baautochtone tobengela bongo eske bayebaki te ke embouchure ezalaka na eteni wana kaka Diego Cao na boyei na ye nde ayaki kolakisa bango ke awa eza embouchure tomituna eza lokuta oyo mondele ayaki na yango elokuta wana yango ezali kokoba kino lelo kotangisa bana na biso na baetelo lolenge ndeko mangaza bauti kotalisa etelo ya mopaya e na bomengo nyonso Diego Cao amonaki ebotaki pasi ebotaki lukunya nde azongaki na mabele na bango apesi sango nde epesi bango mayele balobi bon na mabele wana ya Afrika nde sika bomengo ezali ezali basalaki makita bavandaki nde bazwaki mokano ya kozonga lisusu na mabele na biso na 1485 oyo bamissionnaire bayaki na mabele na biso ya Afrika tata mama bamissionnaire wana mingi tomonaka tozoba basali na nzambe bamemeli biso sango ya bonzambe te bayaki na mission moko songolo oyo batindaki bango nakolikia na discours ya roi Léopold II tokomona tina oyo mindele bayelaki to pe bamissionnaire wana bayelaki tokoyoka yango na eteni oyo ndeko. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Matondo mingi babongola na ngambi wana pe tososola ete nzambe na bonzambe na ye akoki te komikitisa liboso ya moto oyo akeli aboti mwana se moko mwana ya likinda Yesu toyebi histoire wana mwa moke Marie azalaki fiancé ya Joseph tomonaka baya ebele to pe ba jeune garçon même ba mikolo babundaka mpona likambo ya mwasi
Bachani bambeli obomi pe ndekono moto pona mwasi. Mais le Père créateur, le tout puissant, mwasi a moto, mwasi a ngania Joseph. Est-ce que natama wana ba vierge bazala ki te ka Marie? Ponza beso alinga ko botsa ka mwasi wa vierge. Le Seigneur ki aluka o ya tanga fiancé. Mais les quoi na kolika bazala ki. Mais il y a que pona kaka o aussi ba fiança. Alingiye alingiye nzoka mwasi yangana ya Joseph. Tomona ba papa oboti mwana naona pasi obokonye na pasi otangisi ye ozozela nini mwana sala lobi abala oliambo. Mais Marie ndenge tata na ya ezozelela bokilo asutuka mwana na zelo mosange pesa mite nzamba ekaka asente akena mutu mususa bokolela nzambe zelo siko nzambe nini wana oto kokitisa etu na niveau wana siko baboti ya Marie bakobenga nzambe nani si bokilo bakobenga nzambe bokilo basemeki ya nzambe baza baleki ya Marie na bayaya ya Marie bamonde basemeki ya nzambe siko totala niveau nini oyo tomemaka nzambe oyo akeli yo na ngai nyonso wana nini bonzambe ya bapaya ekotisi biso na kati ya sentiment ya koyoka kaka wana ya kolanda kaka wana po tobungisa oyo ya biso. Tata mama tososola bonzambe kati na bato bonzambe ememaka kimia ememaka lipamboli ememaka bofuluki. Totala uta wana toyambaki loposo pembe na mabele na biso toyambi bonzambe na bango bon etaka ni bonzambe toyambi yango to se comparer biso baito sambelaka banzambe ya bapaya na bango moko bakolo banzambe wana bakolo Yesu bakolo Mahomet bakolo Buddha. Mais mingi tokene tene ya christianisme po bayindo ebele bamonaka ete babala Yesu. Total esika tobalela Yesu Yesu tobala mais tozo souffrir na pasi ya motindo na mutinda boni ya mangomba etondeli biso na mboka. Avenue na avenue omona 3 églises 4 5 mais bango nyonso bazoteya kaka sango moko. Pourquoi pas basangana elingi kolobeza sango ya commerce sango ya bonzambe te po soki ezalaki bonzambe kota kati na bato elingaki komonisa misala na yango. Bonzambe eza na principe na yango esengeli kotosa yango. Totika biyamba bapaya totika Yesu totika Mahomet totika Buddha pamba te baza ya bato ya biso kimbangu oyo ayaki mpona biso amikabaki mibutuku misato na boloko mpona bonsomi na biso. Eza na basusu basala 27 ans bazwilango lokumu ya ndenge na ndenge ebongo moto asala 30 ans na boloko. Histoire ebetama te totala merci ni topesa na fumuki mbangu tozonga na bavaleur na biso tokokela toza ya kokokela moto moindo toza ya kokokela isifi kaka bonzambe evanda kati na biso ndenge nyonso totambola malamu tobongisa politique po ete politique ekotambola malamu soki ekozala na libala na spiritualité na yango. Mais soki ekotambusa kaka na zigzag ya bonzamba bapaya kato boko banda tongo ti nde bamuyesu babayesu akoya lokola mpe ezalaka nango te ndenge mpe politike na biso ekobongaka te. Mais po ete ebonga tobalanisa politique na religion yango nde kosunga na science na biso po ete tobimisa oyo toza na yango. Tata mama na mokuse to na molai tala tina oyo tosangisaki biso banso lelo na ntina ya kolakisa biso bonzambe ekelaka nini. Soki toza na bonzambe nde tokokela. Mais soki tokolandaka bonzambe ya bapaya tokotikala kobonga te pamba te christianisme esali 5 siècle awa na mabele na biso elakisi biso bolamu ata moko te. Lola oyo balaka eza masolo ya bana mikie ata mutu moko te akomata po Yesu ye moko amata te azala mutu anguluma alia amela asakana abala kutu tosuki wana matondoli
J'ai fait des sciences politiques à l'IPEN. Je suis assistant à l'IPEN dans la science politique. Il appelle quoi? Histoire politique du Congo. Alors, tant que tu as ma caméra c'est une politique, mais je prends le cas de la démocratie. Par exemple, la démocratie, ils sont pas politologues. Nous sommes la kin est belée pour appliquer la démocratie comme telle en Afrique. Par rapport à l'évolution, il y a un empire, le royaume de la mission. Tout le monde a un roi, un empire, un royaume, tout ça. Mais la démocratie a posé problème. Opposition politique. Ils ont créé des autres macasses dans la sphère politique dans la RDC. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour gérer le Kamala? Tout ça dans le modèle, ils ont proposé. Mais tant que tu proposes un modèle, tu as un cadre pour t'en on a une liste de les apams. Vous avez dit tous la religion a dit tout le monde a dit mais la moment tu vas inventer, tu vas créer et tu vas développer. Je pense que ça va vous donner votre mission. Là, tu dis madame, pour ça la maison, tu vas inventer, tu vas créer mon cannabis pour l'Afrique et que les bossos. C'est mon truc dans la maison. Bino ba autres ya biso ko. Bino moko même bo vandi si malamu te bonzambe. Ya biso ba yi. So si bo vandi si malamu. Ni bi o bozo inventer, o bozo créer. To bino be nan bo comité na bonzambe ya malamu. To so si bo comité yango bo déceptionner o bo inventer. Les Chinois avant comment inventer, c'est-à-dire abalagité ko fana ko critiquer mundele non. Je vais chuter par là, dans le système d'éducation. C'est-à-dire, ils ont étudié, pour continuer. Mais si nous sommes là pour critiquer un système, mais qu'est-ce que vous proposez pour contourner le système? Et je me limite par là. Alors, les contacts, notre contact avec les Occidentaux n'a rien porté. Mais cependant, sur le plan pratique, je vois que les contacts, notre contact des Africains avec les Occidentaux a payé. Je vais les démontrer. Je l'ai trouvé très joli. Pourtant un bon pas pour venir des Occidentaux. Je l'ai trouvé avec un téléphone. Lesquels des téléphones proviennent de là. J'ai trouvé la deuxième intervenante avec une jolie lunette. Provient d'où? Maintenant, où serait votre opinion là que vous avez évoquée et que les contacts avec les Occidentaux n'ont rien porté au chef des Africains? Juste là, je me sens ébahi. Je suis dans une sérénité totale. Je voudrais que vous puissiez répondre à ces soucis. Merci. C'est la première fois que je suis na créa capé selon ngai na epaka te ke nazala katina na créa kamingi et la kamaka na makanisi c'est que na uti musika bakoko peut-être je crois que bamonde mutu basufaka ngai makambe bile na sala mama lobi okoki kofanda boete mwasi ifami yeba oyo azali mwindu fami yeba ete auti wapi mpe azokende wapi nasambelaka nakendaka eglise me nayebaka badetail nyonso bopesi ngai eza très important mpo na ngai en plus bino nyonso misato bolobi malamu eloko nakoki kocontredire parmi bino nyonso misato eza te ebandeli na bino mpe suka na bino ndenge bokoti na église malgré bacritique ezali ndenge namoni mama histoire donc nasepeli makasi bana na ngai na ndako bakokende kosepela naomemela bango eloko ya motuya mpe nakoyebisa mobali na ngai vraiment nase retrouve yango matondo mingi na mama Chantal aza émotionné. Tango nazoloba ke tango molobi ya misato alobi ete esengeli kozonga na spiritualité mpo nyonso ebombamaki ezala révélé boyeba ndenge nini bokokontinue lelo oyo batu biso batu touti koyeba ke toza na kobunga il faut kozonga na spiritualité na biso toza na écriture batu mindu bakomaka ezali
même sport oh bafala oh basalaka avant d'arriver à Mundele. Ezali déjà révélé. Ezali peut-être écriture bino ne boyebi yango na noté. Ngonga moko na tango exposition tokobenga bana wana bakoya kolakisa bino écriture bakoko na biso bakomaka. Bakoya kolakisa bino ndenge nini écriture wana o bakoko na biso bakomaka bakotisi yango na ordinateur o Mundele asala. Pona kolakisa bino ke soki biso tozongeli spiritualité na biso tokozwa verticalement uta epaya nzambe oyo akeli likolo na se po ntango atiaki biso na Afrique atiaki biso atekaki biso pamba te apesaki biso mayele ya koyeba ndenge nini tokosalela Afrique wana ngeta tokopesa ndimbola mpenza na bozingo na suka tokomana bandeko bamona epui tokopesela yango ndimbola Maintenant, il faut la recherche pour et ça les maladies. Banete lonenga mafuta batangi na bango na système éducatif ya Mundele te baza na bango ba docteur en te kasi baza ba docteur ya boyebi ya boyindo tata na biso soki liloba ezali po tosukisa liteni opo deja bamoni ezalaka toyebi te tobengi nanu tata emongo vanda nanu nasepeli na kombo emongo biso baye tokokende kuna na Équateur tata emongo na démonstration muke kaka oto oti kosala na démonstration muke kaka oto oti kosala bandeko babili ba analphabète mpona nini babili ba analphabète po ete bayebi ba alphabet ya mwene mote bayebi ba alphabet ya mwene mote yango wana babili ba analphabète lolenge moko na bango tango bango bayelaki écriture na bango biso toyebaki ba alphabet na bango te yango wana balobaki ke biso toyebaki kokoma te biso toyebaki kotanga te po toyebaki ba alphabet na bango te mais tango toyaki koyeba ba alphabet na bango tokomaki pe totangaki oyo bango bayelaki biso ndololenge moko bino pe tango bokoyeba ba alphabet ya mwenemo bokoyeba pe kokoma yango bokoyeba pe kotanga yango donc alphabétisme ezo dépendre na culture ya bato soki oza mopaya na culture wana oza analphabète tozalaki na culture na biso tozalaki na écriture na biso mais mindele baefasa histoire pour la kolobake il faut tosokoya système éducatif wana il faut to proposer système éducatif mosusu ezali déjà yango oyo to rapprocher bino po to expliquer bino que l'élite intellectuelle il faut ozwa makasi nalobaki ke l'élite intellectuelle wana makasi wana ya koloba non na système éducatif ya Mundele nde ezozaka ye makasi wana ezali makasi wana eza spiritualité akozwa makasi wana tango akozonga na spiritualité na ye nde akozwa makasi akosala non même badirigant na biso bazokoka kosala koloba non te na baimpérialiste parce que bazangi bokasi naturel wana ekoyaki tango toyambaki banzambe ya bapaya nde tobungisaki bokasi naturel wana ya kofaire face ya likambo oyo esepelisi yo te nde yango wana tozalaka ezala likambo esepelisi yo te ozala makasi te ya koboya ondimi kaka bongo ozoyimayima na kati na yo mais na religion africaine tozwi bokasi wana ya koloba non na likambo oyo esengeli te ya koloba oui na likambo oyo namoni ke eza mpona intere na ngai yango wana tango badirigant na biso bakozwa bokasi wana ya koloba non na baimpérialiste tango intellectuel akozwa makasi wana ya koloba non na système éducatif oyo tokoremplace na yango ezali déjà ezoluka nde biso to boya kote wana parce que bozoloba ke biso ni otondimeli nini ese tosi tocréer oui
na moke oyo tozali tozokela mais boyeba ke tozosubir loi ya majorité tozosubir loi ya majorité na ndenge nini toza un échantillon non représentatif tokoki koganga tokoki koloba mais ekobunga na kati ya masse ya baafricain oyo bazali inconscient yango wana posa na biso ezali nini posa na biso ezali mutu nyonso esika nyonso azali azwa conscience amiyeba parce que ceux qui n'ont miyebi te okosala révolution te il faut miyeba ke mais normalement na état oyo nazali nango nasengeli te esengeli nalongwa na état oyo nde ntango kozonga na spiritualité okozwa makasi wana ya koboya système éducatif wana mpe oyo tokoremplace na yango ezali déjà na religion africaine toza na bana oyo batangaka na ete elonengwa mafuta bana wana soki batalisi bino misala oyo bango basalaka bokondima te en rapport na age na bango mpe en rapport na ndenge bazali basi to mibali bokondima te na misala oyo basalaka me ndenge baza moke kati ya mase ebele baza dissous donc bazomonana te bazoyokana te système éducatif ya koremplace ezali politique lokola eza nzoto spiritualité nde eza esprit lokola spiritualité na politique eza ya kobalana te yango omoni makambo nyonso ezoleka na mboka na biso to mpe na politique ezosimba te sikoyo mpo na nini tozongilaki na ntango ebandeli ya baroyaume mingi bakritikaka peuple africain ayebi eloko te aza na eloko te tozongaki na baroyaume parce que biso nyonso totangaki histoire na kati ya royaume bayebisaki biso bayindo bakelaka mpe bakomaka na baage ya Pierre Taillé Pierre Poli bakomaka deya kosala bie nyonso bazalaki na yango posa nde tozongaki na lolenge oyo wana tolobaki ete roi nzinga kuve ntango akambaka asengaka aide na libanda te asalelaka na nguye ya tata oyo akei likolo na se mpo bazalaki na boyokani ya malonga mpe basalelaki spiritualité oyo tolobi na ebande spiritualité na politique ebandeki kotambola nzela moko kasi piste de solution oyo biso tokopesa tokoloba boye oyo bolobi ete oyo mundele ayelaki biso ezali mingi système oyo ya ye oyo nde akumbelaki biso mpona baintere na ye aye alobi diviser pour mieux régner ntango azodivize nde ezopermettre ye azoyiba bomengo na biso mpe azokende nango aye akaboli bapoliticien na biso na pouvoir mpe opposition soki mpa na bango baza na baopposition wana eza mpo epermettre bango bakoka kodeveloppe esika oyo ezali na bafaillite kasi epai na biso toza deja na kati ya bafaillite pourquoi bokokela lisusu opposition wana mpo eyaka kobundisa pouvoir oyo ezali bongo na esika nakoliki ete eza na président moko africain alobaki ete soki boyoki mindele bazobetelanga maboko boyeba ete na trahir bino kasi soki boyoki ete bazoloba mabe mpo na ngai wana naza malamu mpo na bino eyango tozomona kino lelo bazoyinisa biso baprésident na biso kaka biso bajeune bazoutilize mpe na baopposition mpo ete toyina bato oyo baza balamu mpo na biso nini oyo tokoloba soki lelo oza politicien to mpe oza président oza ministre oza gouverneur ozali ministre mpo na yo moko te kasi ozali ministre mpo na population oyo ya yo oyo bavotaki yo oyo baza bongo mpo wana basoutenir bino bapoliticien mpo ete botonga bongo mboka ndenge toza na bowumbu tozokoka kokela te yango wana tozolata oyo bamosusu bazosala yango wana tozolanda oyo bamosusu bazosala ntango tokozwa boyebi wana ntango tokovandisa spiritualité na biso eza te bakapasité ya kosala nde ezangi biso nakozwa ndakisa kaka ya Thomas Sankara akufa mpona nini parmi baraison oyo esalaki baboma Thomas Sankara parce qu'adeklaraka consommons Burkina Faso na yango aexijaka na tout batravailleur nyonso bafonctionnaire nyonso ya l'État bokoki kolata tisi mosusu te soki eza coton te basala baplantation na baplantation ya coton mpo babanda kosala bilamba mpo na baburkinabe parmi baraison oyo ebomaka Thomas Sankara bamonaka ke aza nationaliste na baide ya boye ekofaire développer Afrique malamu alongwa baafrikain batikala kaka ya kolala ndenge toza na bowumbu yango na tozolata nanu oyo bamindele bazosala lolenge moko ntango baisraélite bazalaka na bowumbu na Egypte balataka ya biso
bamelaka ya biso basalelaka nyonso bakutaka na Egypte ndenge moko biso pe ndenge tozala na boumbu tozolata o mindele bazosala tozomela o mindele bazosala tozoluka ndenge nini ya kolongwa parce que tozomona ke bien ke bazosalela biso yango tozolata yango mais eza na bainconvénient ebele eza na bainconvénient ebele babilamba oyo mpe kaka tolataka batiaka yango mungwa tanisa ozolata elamba batie mungwa siko ntango kotoka mungwa ane kosala nini na nzoto babiloko tozomela bazosalela biso basucre bazosalela biso babiere bazosalela biso mais nini bazotia na kati ya basucre wana bazotia colorant nakolombela mpe kaka secteur scientifique mpo naza na mwa notion ngambu ya oyo wana bazotia nini bazotia bacolorant colorant wana oyo nyonso atangi ayebi ke bacolorant wana eza digestible te ekokoma na rein akokoka kofiltre yango te problème ekozala nini problème ekozala ke ekobouche batrou nyonso wana ya rein yango lelo tozomona bainsuffisance rénale ekomi ebele ese tozomituna origine nango eza nini origine nango eza nini ese tozomituna mais soki obimi libanda awa kaka okomona ebele ya bajui batandeli biso yango mais bango moko bamelaka yango te matondo mingi bandeko bolandi capacité ya bandeko mituna pe biyano tobanzi pe bandako epai wana boza ba ebele pe boza convaincu yo ndeko mwasi tala baningano tala bandeko basi lokola yo musala bazui yo kaka bote bomo eza bote zosala lelo to bomo eza na kati ya bandeko eza bomo eza na kati ya message yo bandeko basili bosili kolanda wana école wana zosala commentaire mingi te po boyoki bino moko pe boyeba ke conférence ezalaki pendant 6 heures du temps biso proposer biso ka 1 heure mais to promettre bino to ko exploiter yango donc na ekozala pena série penza ya bemission to kolandisa ko exploiter ngo malembe ti na suka commentaire eza mingi te to pesa ka longonia na bandeko nyonso bazomi na eteni wana ya babila na baleki ya kipa vita ko banda na mokonzi na bango na ngunza mwese pe ko kitana na bakilandi o baza na eteni wana kilandi mansanga na kilandi matunga elongo na mokonzi ya bangunza pe asepumona kipo de biwana ekoka ko salama mokonzi ya bangunza fumukusu ke muzala pana ngola biso commentaire za sominité na prochaine émission pour la deuxième partie de la série de conférence qui m'a nzambe ezala na bino tokutani na poso ezali ko mwindo to bundela mabele lokoso mwindo to bundela mabele lokoso mwindo to bundela mabele lokoso mwindo to bundela mabele